Likambo ya Karine Mokonzi nazoyeba te likambo wana nayebi te. Koma mutu moko akoko ma sujet ya mokeri ya mokili mobimba. Vraiment. Na lobi bien mutu moko azala za diable azala za nani il faut azala quand même atana bateau bazoto telema po basani ba lobela epi. Normalement. Tozalaka biso nyonso awa na toile tostoloba. Il y a des gens, Karine Akobala Kate. Il y a des témoignages, il y a des meilleurs amis. Il y a des lobaka na lekaka peka na plateau ya JK TV News kolobakeno camarade za Yesu Masia Nazareth. Vraiment. Yenda za camarade fidèle, yenda décevoir kamutu te, yenda kosaka te. Nazolobela ndeko na biso Yvette Kalombo. Oh, na reslaka na respect toujours na mwasi. O balia na Karine, bafanda na ye, batambola, bayeba na ba secret ya ndenge na ndenge. Basa ba bon moment na ye. Mais aleka koloba bon, Karine ateka matrice panganga. Pa edingwe, baba kenda otika bana papa pe edingwe. Atika baba ne pa edingwe, pona nini pona succès. Karine abima na elima, Karine abima na mboa, Karine biso nyonso toyoka. Ne bandeli j'étais d'accord. Soka bali te problème na bino ezanini son problème na ba abonné na ye na ba chinois na ye. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK TV News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baeba Kenda Sango. Baeba Kenda Sango, naza lelo na yemoko JK de la presse, Judith Kalanga la patrona, on tozana tozo lobela nini, tozo lobela lelo kambali bala o e komeli biso na toile lelo Karine Mokonzi abali. Toi balité azana zemi tozana zemité eza ya solo to eza news sans plus tarder je dis Kalanga la patronne qui je dis bonjour. Bonjour ma chérie Aurélie Vango, merci beaucoup pour na koyambanga na plateau na yo ya Baeba Kenda Sango na lekaka toujours. Merci pe matondo na yo na kobanda bongo te sans kopesa baye toza kosala na bango musala baye basala kete tozala à part Yesu Masia Nazareth mo pesa na pe mamobateli to pesa kaye matondo butu na moi parce que pona ye nde tozali na kopesa matondo na papa oyanga. Oh balobaka papa chéri, papa Joseph Magloire na Allemagne. Mon papa, beaucoup de bisous, que le bon Dieu te bénisse là où tu es. Honorable, futur honorable en 2023, Soki élection Kozala. Merci beaucoup na mon vieux, mon grand frère, Delvis Sacero. Kulutu ya bakulutu, na kati ya Paris. Papa nanga, na pesiolo sako pe matondo mingi tikete nzamba lola pambola yo papa Robert Kanza na kati Belgique lo sako na yo ba onyoso balinga kajika mama Odile Kitumba na katikati ya Canada mama lo sako bisou grand prêtre mère abane belé zana part ya leki na yo Judith Kalanga mama banebele na kati ya Kinshasa kamata babez kandenge mokolo baka toko fungola masolo. OK mama Judith Kalanga na profiter na pesi batu nyonso on a ba sponsor na biso ya JK TV News. Mama Judith Kalanga na benga kayo nga benga ka mwasi ya bwanya parmi mama balobaka bien yo oza parmi ba mama o décortiquera liloba na ndenge ezaleli. Mama Judith exception dans bisolo to yo ki biso soto mikolo to za étonné. Karine Mokonzi libala na eza ya solo to eza ya lokuta zemi na eza zemi ya solo to eza ya lokuta ou soit eza base. Merci beaucoup. Likambo ya Karine Mokonzi nazoyeba te likambo wana nayebi te. Koma mutu moko akoko ma sujet ya mokeri ya mokili mobimba. Vraiment. Na lobi bien mutu moko azala za diable azala za nani il faut ezala quand même atana bateau bazoto telema po basa nini balobela epe.
Normalement. Tozalaka biso nyonso awa na toile tostoloba. Il y a des gens, Karina Kobala Kate. Il y a des témoignages, il y a des meilleurs amis. Il y a un lobaka na lekaka peka na plateau ya JK TV News kolobakeno camarade za Yesu Masia Nazareth. Vraiment. Yenda za camarade fidèle, yenda décevoir kamutu te, yenda kosakate. Nazolo bela ndeko na biso Yvette Kalombo. Oh, na resaka na respect toujours na mwasi. Oh, balia na Karine, bafanda na ye, batambola, bayeba na ba secret ya ndenge na ndenge. Pasa ba bon moment na ye. Mais aleka koloba boy, Karine ateka matrice panganga. Pa edingwe, baba kenda otika bana papa pe edingwe. Atika baba ne pa edingwe, pona nini pona succès. Karine abima na elima, Karine abima na mboa, Karine bisonyo sotoyoka. Ne bandeli j'étais d'accord pour cette dame. Un certain moment je me suis dit mais non. Ataba lobaka. Mutobo fanda na ye quand même yaya. Pesa bisope. Ataba moma ya kitoko esepelisa yo na ngambo ya Karine na molobela Karine te na kotika la pe kozala ka molobela Karine te na za terrain naître vraiment eza lokola lelo tanto kota makambo politique makambo kolekana na RIS na ba Ukrainien eza na ba o bazali pour RIS ba mususu baza pour Ukraine menga na koloba ouvertement nyonso eza na source lelo soki Poutine azo réagir boy ezana sources moko ezana batu moko balingaka te mutu moko alekela bango soki ba comprendre que mutu moko alingi alekela bango batelemi il faut ba luka ndenge ni ba ko maîtriser mais ce que mutu ango abonga maka na ye déjà ayeba bato batelemelaka bango boy te do sona lobina fungula mbanga na ngai fona yikapi piko ye wana mbala moko pia satan de missile missile moko zo détruit pays moko na 10 secondes suko botele mabolo batotale comme kaka sanction vraiment ya onde likambo tozongeli na likambo Karine Mokonzi tozongeli na likambo abakoloba ki azana zemi to azana zemi eza likweza ya soto eza base ya ce qui Karine a sali base c'est son problème ye moko aza youtubeuse akoluka lolenge nini akosala justification bao balandaka ba ivoirien azape musicienne Vital ndena zolo babwe batu bakoyeba ye nous tous bao balandaka penza ba page ba ivoirien ba yeba mona ndenge Vital abala bacha ya alliance na musapi bakenda ba salle de fête balata babanda na coutumier balanda na civil bakenda na religieux après une semaine Vital aya aza musicienne aloba ezala ke scénario je te dis ezala histoire vrai vraiment ezala ke scénario atiaki scénario na yo ane kotiselaki babone ekotiselaki mbongo ekotiselaki makambo ebele soki Karine asali yango eza moto aliboso te soka bali te problème na bino ezanini son problème na ba abonné na ye na ba chinois na ye voilà Chine oye c'est son problème. Vraiment. Je ne sais pas. Est-ce que nous avons comme sango danger? Pour nous bino bo loba ke no bali na dekazia masanga. Oh là là. Oui, il y a bossani que tu côté na bali na dekazia masanga. Merci beaucoup. En tout cas, il paraît que toi balata ke simba qui était zemi wana ataki bilamba, zemi en mezo finana. To combina na zemi te ma chérie. Tous on a un problème ya libala. C'est normal la bala qui na dekazia, c'est normal. Bino bo mesana ba pesi mbongo to mona ba mariage ya rêve salima aw ba pesi ba mbongo na mbongo limousine mariage wana za mukolo mariage wana aleka afinga sa afinga Karine abi mobali na ngai ya sûr et aujourd'hui on est où vraiment il fallait y parler ka parmi bato bazo finga Karine il fallait y parler ka amoni ki azana argumenta moko te ya ko finga la Karine te yango balobaka volongola lititi na liso ya muninga longola nana na yo voilà yo kolongola pa muninga te pourtant yo ya yo eza beko
okokolongola ngo te to aussi sango kutu te okokosi sango te Karine aza na zemi Karine abala te d'ailleurs ezaka ka po ye ko solliciter nga je ne voulais pas même parler parce que ça nous regarde même pas. C'est son problème. Moi, je trouve ça bizarre. YouTubeuse photo lobela on kama maman. Asa YouTubeuse non. Toko kotali amuko bwana babilo kwa buzoba wana te ma chérie. Toko kotana bilo kwa na tena minicho Karine za à l'aise na Belgique. Le monde on s'épile na Karine Mokonzi la baronne que na linga la grande sœur na linga mingi malgré bazoba nyonso ezobima sur sa personnalité mais il reste toujours la bouche bée. Merci beaucoup. Oui, pourquoi Karine a commis boy? Karine a commis entourée na ba femme sage. Voilà. Karine a commis entourée na ba femme sage. Ce qui botala ki pe na mariage na ye elongi ya mwana mukeza la kité. Ezaki ka ba maman mikolo et puis ba olela. So botali na jour alibala na ye. Na kanisi ke na ba maman wana bazoba baza kaka bazoba nde baza ndenge boloba. Ba maman wana baza pe na moya dur. Ça fait longtemps Karine a lobali sous na réseaux sociaux. So ka atie moi direct na ye azako annoncer tant mususu ndenga zolamba ndenge bazana mobali na ye tant mususu ndenga zo sala mo eloko po apesa bino ka makambu kombo ne bunga te. Ce qui passe sali yango apesi bino makambu el panzana actualité ye. A fongoli actualité. A fongwami. Ozomona maman mobimba responsable de pofanda ki banda tongo tipoko. Kombo mwana muninga. Lobelara kombo mwana bata muki. Kombo mwana muninga. Oh. Ezo sala bino pas cité. Ngana zo mona place likambo Karine Mokonzi zo so bino te. Pourquoi? Karine azana zemi. Azana zemi te. C'est son problème. Karine abala ya lokuta. Abala ya solo. C'est son problème. Lokola ye pasali ya lokuta. Bino pe bosani. Bosala ya lokuta. Ngana leka pasara tola. Sina loba ke likambu ya grâce te mweza mariage nezaka ya lokuta. Si zaka vinanga. Parce que mutu moko ta kondima niveau mariage ya grâce te mweza salema après 5 mois e kambwana. Bino nde bonzwaka yango bosali yango mariage de rêve bokomisi yango après 5 mois mariage wana kufi pe na ndenge nini e komi na kata balele. Kata balele. Et soukande na langage wana kata balele. Ba makasi hein. Souka pe na terme malamu te. Et souka pe na position kitoko te. Alors, ce qui peut ba yo kana kana mais c'est panzu ke salanga célèbre. Na tia ba mbongo na nganje. C'est un moment au panza la mission. Vital musicien munena yebani azala capable à osala loko bongo grâce à kosala ngote. So mobile on a futa ki grâce. Surtout ezaki pona prouver mutu. Oui, so que mobile wana non. Mobile wana azaka politicien na niveau na bango azaka na monde politique. La terre makasi te mazana monde politique na niveau Braza. So ka sala ki bongo po ayebana na tous les deux pays. Tous les deux pays voilà. Comme la moins level. Oui, ayebani pe. Pense comme les quand même na ba TV local na sonana yeba ki panzo avant mariage à grâce. Tout est singa na yeba ki etena yeba pa yo bala grâce. Rankini ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ebimi wapi? Na libala na bango. E kirindi ke panzani na libala na bango kaka. Donc libala wana e koza la paix ngape na kofanda penza na sali live na ngana lobi OK lokwa nde bo loba libala ya Karine Mokonzi eza libala ya lokuta ngasko no la sabino un par un ke libala ya grâce te mwezaka lokuta zaka contrat basalaka pour comme ça panzu célèbre mutu pa ko wanga nango azate. Cela veut dire que botika mwana ya batu afanda akosa zumi akosa te c'est son problème. Aloba ya solo, aloba ya lokuta, c'est son problème. Je ne vois pas tant autre que fanda awa to beta li solo Karine Mokonzi. Bande ko bino ba mama na ba yaya na ba tonton na ba na ebité so na robinga bino banani bona ba sujet na comprendre que si j'ai au bossa ya kanga actualité ndinga fungoli ba actualité pe ba moi fungoli na comprendre que eloko sala bino boli ya bien za Karine Mokonzi akanga actualité na ba oba zaki banguna na ele loba kumba camarade na ye na ba oba zaki ba camarade na ele loba kumbi banguna na ye donc mokili changer. Cela veut dire que dossier Karine Mokonzi na kendango musikate akosa ce que za solo. Mes félicitations ma chérie na bandaki na publier ki on a page nanga na pesa ki mes félicitations na lobby yango pe boy ce que za solo ma chérie félicitations ce que za lokuta c'est ton problème ma chérie yo moko oyebi ndenge zokende na fina yo conséquence ya malamu conséquence ya mabe yo moko sali nini oyebi ce qui pesa zemi ya lokuta ma chérie c'est son problème ce que za na mwana ya moi signonso et salimaki ya kobota
félicitations fitir maman rebo yeyo apesi mwana biso kitoko rebo zana zemité rebo zana zemité rebo zana zemité rebo zana zemité etikali kaka 3 jours rebo bota inosa beti biloko ba mikolo mwana nazala mayele ya ona lingaki pamba te ana mayele kolekata ba vie vraiment moi qui moyen à l'événement likolo beti biloko wa mikolo 3 jours après avant accouchement ya rebo ye moko a posté moi sina ye officiellement na page na ye page na ya business zemi wana tindengo mona ba telenganisa yango na ba page nyonso muto a publier yango ngana mona yango il y a 2 minutes auti ko tiango na page na ye moko innocent alende page na page akomi koloko tango pa ya innocent vraiment 3 jours après ça limite pourtant mususu soka sala ki bongote soki balobaki rebo aboti bakolobaki bakosi rebo azaki na zemité voilà car peta mususu azozela zemine koma munene po pouver batuke no zemina nga yango la kisi lelo lobi aboti ni ba mususu banda loba o Karine Mokonja na parce que ça Karine Mokonja na zemi ya za kata sombi eloko na boutique ila biso na YouTube l'accès biso eloko na biso akenda somba carte ya boloma na bango mutuka ayaka l'accès bongo ya zemi Karine Mokonja jusque là tout le monde a clarté té ya batumi ba okenda on a sens que zemi ya Karine eza base ma chérie pour le dossier Karine je crois que tout ce qui awa nga je n'ai rien à dire ezala base ezala ya solo c'est son problème. Ce que c'est solo, tu peux faire des bisous, na ba félicitations. Ce que c'est le kuta, Karine Azamwana Mukete, aza responsable. Aebi o azoleka. Nga penza ya mukolo responsable, maman mukolo de nazabu na kofanda na lobela dossier à Karine. Karine yo, oza mutalo kuta manque à faire. Je m'excuse beaucoup. Ok, maman Judith Kalanga, ami Kubinga, Juka de la presse. Oui, tout le monde a dossier à maman, ya Karine Mokonji la baronne. Tout le monde a dossier oyo, ya ba maman poto. Ba maman poto ba kana respecté, ba maman poto ba ba kofanisa mi ba na bangote, ba maman poto soka ye poto sika za la kana moi ba comportement autre que soka umeli, akoma ba comportement moko ya ba ndenge moko ya mabe, ya omona ba maman poto mingi batikala ba célibataire. Merci beaucoup. Lelo na mesana ko condamner basi ya poto lelo balianda jika ba yebi ndenge jika lobaka. Lelo boko limisanga mingi. Trop c'est trop. Toza awa en Afrique. Mikolo kutunde na komi komona mwasi ko mobali. Ataza congolaise. Lokola aza soifé ya libala. Yaza na mbongo kolika mobali au sandenge nini. Akobimisa ba moyen na ye po asani. A soutenir mobali na bala e. Misi mbongo po ba honorer bi mana miso ba to surtout ba concurrence ba osala na poto. Que babala kiye azana alliance na loboko. Et pourtant ce n'est pas ça. Biso en Afrique to ebike ngana za subo konzi ya mobali. Mobali nda futela ngandako. Mobali nda tangsela ngabana, mobali nda lesanga. Oui, obali ngana po, ozaki na Afrique, obanda kozwanga en charge. Omeminga na poto, obali nga penza officiellement honorer nga olongoli nga na Afrique, eza bien. Eza loko moko ya mutu, eza très important makasi moye mutu wanga nango, eza te. Soki eza na basi o mibali basalela bango, ata bosi bokabwana kokomisa mobali wana ennemi. Ata lingi akomiso ennemi sale fort boko ennemi te kasi boko ma camarades. On va après l'amour vient l'amitié. C'est ça. Na komi na poto to boti bana mi. Tango na komi na poto na kutio déjà na ndako na yo. Ndako wana ezali enregistrer na kombo na yo. Biloko nyoso na kombo na atanga naza sous autorité na yo. Yo ngana boti bana mibale bana misato to boti na yo. Bato bafuta kambongo bana siba komi kofuta. Lokola adresse o ngana kopesa kuna eza ya yo. Mbongo ya bane kokende panani. Na konta mobali. Oui. Mobala malamu ko sandenge nini. Mama, mbongo ya bana na poto ezaka ya mobali te ezaka ya bana. Ezaka ya mwasi. Na bana na ye. Mama nazwa kisoki baza misato nazwa kisoki $600 yango yo. Zwa. Ah, ye pa lobite ba facture yaki. Nafuta ba facture. Nafuta soki gaz. Nafuta soki transport na biso ya mwa mobimba. Nafuta soki ndenge nini akosala bongo. Mais osala raté. Oza banda tongo tipo koza wana. Mbongo oyo ozwaka ya bana wana yango ndo lingela mwasi na Afrika. Ah ya we. Yango tango ba futi yo. Ozwi mbongo wana otindeli mwasi oyo. Mwasi Afrika.
Moi so atinde la ko mutakala. Moi so yo asakana kana yo. Moi so azata na bashira ata 10. Na Kinshasa na Afrika. Sko tango moi si wana ko kende ko kangama na camarade ne moko ebisi na kesomba ba biloko na ngato na tindi mbongo basombela ngata mabele na Lubumbashi na Kinshasa na mwa mbongo na zwaka ya bana na sala kilikelemba. Yo zwaka mbongo nga mbongo na ngana zwaka te papa nda zwaka bite mbonga bana papa zwaka te ezaka ya mama. Ya solo mais yo tango ke ko ebisa mobile agressé yo abundi to abeti yo ba voisin ba yo ki ba bengi bambila ba kamati bakangi oke kuno leli balongoli ye trouble bandakate e bandi début du commencement pesanga mbongo wa bana déplacer comme moni moi soka ye na poto comme kana ba camarade baby moi soka ye na poto comme kana ba nyoso langage za kamo ce qui moi ça ye na poto comme kana ba camarade baby a baby pona nini bandeko tout qui peut bandeko na biso ya basi trop ba na poto trop photo ye ba pe source. Moi j'ai été révélé le mot quand na ngai prendre le mot na ndeko boye ba pe traper na ndeko condamné ba onde ba tout ba condamné ramé et le couteau le basiko moi je dis en tout cas il réveille ngali sous donc et ça la ndé bongo majorité. OK. Sous bazana bango mabe. Mais la plupart majorité eza bongo. Comme on a kasoka bandi ko toucher mbongo bana na ko yoka te. Bo wele la kande mbongo wana. Par na yo se content que mobali zani. Responsabilité na yo en tant qu'enfant. Ba bana na. Yo sala kanine pa ya mwasi wana. Yo fanda kana yo. Yo fanda kana yo. Yonde bakomona yo na ba château rouge yonde bakomona ba place nyonso ba mbongo wana nde osikenda kosalela ngo ba makambu na yo kondo salela ba bêtise ya la muki 4 heures na se ya malili akeko bunda soka meki ko oser voir au petit soka bengele mbila ngande mutu na meme na poto lelo bengeli ngambila eza na tina te eza na boyete soko lingi bima po ndako eza na adresse nanga soka bimina bana na ye akei ya frère social localisé ye ba futi ye mbongo akomi mwasi mabe tu vas bête ba gigolo mobali mto créer ngo za mwasi na ba irresponsable basé belé na poto na lobi bien basé belé na poto bolingo za sous na place te vraiment c'est 100% na mariage à poto 10% de baso fanda 10% de baso benga mabato que basa mibali o baza ba responsable les restes libala mususu toyeba oyeka boy oreleza na ndako na etolingani 2 jours ya pamba kana 2 jours wana na bimi na studio na banda ko futela na ye na ndako o na kuti orelina bana na ye na ye pe na bandi ko imposer bana oreli na ye pe na boteli télécommande ndako lokwa bosaki na papa tenga na ye na komi papa loi sur loi éducation a rattrapé bidon éducation tant ce qu'on a maman na koloba bandeko yo ye pa nanga okutinga na bana nanga okosala bana nanga boyete okonyokola bana nanga boyete na bimi impoli allez tant na kobenga na yo basi apoto babenga na kaba mibali na ndako tuna ye ndako wana ezalaki yayi ta degré toi akuta ki mwasi wana na bana ne na position na bambongo na ye vraiment moi so natanga kozwa mobali mususu bafanda kana mibali te basi apoto bafanda mibali te basi ba maltraiter mibali ko c'est la basi wana vraiment on a koloba na réalité ya mabala poto mibali bazama pe basi pe bazama bébé mibali ba surtout ba africain ba tiki mundele tokuta ye boye tokuta ye na principe na ye yo epa na bino ozalaki bongo yo epa na bino ozalaki kobimana obandaki kobimana na métro esiko bandolala na se otie ba propre kutani na chéri moko boaza na besoin ya mobali moko boye ala craquer yo azu amemi yo na ndako na ya kitoko okomi kuna komi ko imposer ye okomi kuna komi ko senge bambongo na ye ezalaka vraiment tabine moko. OK, moi j'ai dit kalanga jika na yo ki vraiment de mettre ma caméra na clarté na dossier na biso sauter vraiment poto hein parce que n'apprendre parce que tu es bakaté tout donc toujours l'habitude de condamner ba basi à poto et tout basi à poto basi mo ba yo kakate ba maîtriser ma bala na bango te ba respecter mi balité et tout. Donc moi je dis ça un peu ko éclaircir biso l'une des raisons et ça là que basi à poto bazala auto benga mabe mais
ba raison yango machi t'a expliqué parce que machi to comme na chose suka modi la fait na par rapport ya émission na ngande na yambaki yo. Merci beaucoup ma chérie Kende Liboso, ba félicitations za côté na côté ozo sala musala kitoko makambo ya kolobeza te. Merci beaucoup na ba oyo bazondimela na jika butu na moyi lokola vie na ngai Delphis elle censé na kati ya Paris aza kobunda chaque jour azo lala te azo bunda abijika en tout cas oza leki ona lingi na motema moko na kotika yo te. En tout cas merci grand frère na yebiki atana ba conseil na yo ezo salanga na zala. Merci beaucoup na mon vieux mon papa Allemagne wana jika ezaye ezanda kuna ye donc moya koloba mingi ezate. Merci na yo oyo ndimi lisusu koyambanga na plateau na yo. Merci lisusu na ba sponsor na biso o bazana nzela yebiki bazebele kala te tozo signer ba contrat bokomona na sima na biso ba fiche belé parce que Jika azo signé ba contrat ebele scalaté ebele makasi mo ekutu na lobezate soki ezata nzambe to tikela nzamba sa makamna ye vraiment. Merci na Fabrice Mande, merci na mon fils Isa Mwamba Bisika Zali, merci na papa maman assistant kalaté alinga koma caméraman. Merci vraiment na mwana na ngai princesse de la presse Grace Bennett. Moi je suis Atika français na défaut. Maman moi ça Pembe. Merci beaucoup na famille na ngai mobimba na bana nanga pona lelo ngana otosuki wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jika de la presse. Merci beaucoup na ba félicitations au Pessi mwana na yo. Merci beaucoup vraiment. Oui. Tiens entendre par là to komi na suka ya mission na biso bakenda sango oyo na yambaki pona bino Judith Kalanga Jika moi sur Atika Pembe na défaut moi sur alobaka bien bomo lelo relivant na lobité tikeli moko Judith Kalanga alobela bino makambo bino mon kandenga alobeli arama moko alobaka bien alobi à long et à large wana na pesi mbote na mingi na yemoko notre papa elle d'Elvis El Sacero na Katia Paris. Ah papa nangai merci kaka. Grand merci na on le bébé était merci kaka. Robert Kanta depuis Bruxelles merci et belé mbote belé. En tout cas, na pesi mbote mingi susu na yemoko gote soit dilemme mobala mandefa pembe bambote belé bisika ozali sans oublier balobi moi oyo ezali moi ya mbotama ya réalisateur na biso. Félix les nouveaux riches, joyeux anniversaire d'avance, joyeux anniversaire. Moi mobala dans la première mbongo te mais ya dépense $100 et le pamba. Fabrice Mande mon caméraman image d'or balobi caméraman ya swag azoya ko filmer le cola muto qui est parlement. Fabrice Mande, sans oublier ma copine chérie, ma consoeur que j'aime beaucoup, Grace Bennett, moi sur Atika français na défaut. C'est na boki tena muté amabe exaucé. Balobi en cours de téléchargement nouveau caméra Zoya. Caméra la biso sur Sika Zoya déjà, malin mais déjà toujours mise en place. Na bosanité Coco Vango, les passes à Aurélie Vango. Clarisse Vango de London City. C'est la boîte qui était wana c'est monsieur dans muté amabe. Muta kangi maso na kata ba Londres, mulandi munene ya Jika TV News. Clarisse Vango. Toute la famille Bofana, a commencé par Coucou Bofana, Blandine Bofana. Ma petite sœur chérie, Rachel Mande. Koutiria à ma casse, moi la moye kolara musana bandenge na e kenda bongo. Maître Hervé Kadiebo, esprit libre, Ototombe, avocat de Baranabas, Lobi Nabiso, Ekole Kalelo, esprit libre toujours, Balobi. Maître avocat makasi wana oyo boya ngasa mokinga na katuko chato tsinga na yana ngate enga kinda na ngubongo bino nyeso bolinga Aurélie Vango na ba ope bolinga ngai ti menga na linga bino makasi parce que ça bino ngomena talama eza na ngote mon oncle chéri Richard Simba depuis Bruxelles bambote belé bisika bozali to fungoli ba porte na biso ya Jika TV News yom tozana so lobela iloko nayo magasin nayo que ce soit tout ça wana n'a pas qui trop d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.